www.potonapoto www.potonapoto. Voilà, moi je suis l'ami donc journaliste de Saint-Esprit avec les meilleurs sites www.potonapoto toujours pour la animateur comme on a bien mais yo ne mutu mabe wapi. Merci beaucoup Babi, les meilleurs réalisateurs, Yaya Jingle, les meilleurs réalisateurs Jingle Boys Babi, la taille magique de Paris, Yaya Jingle, les meilleurs réalisateurs, Balobi yete fatal l'équipe yo Jingle ou l'équipe en tout, le oyo, doana safa Véro Mangoyi, Balobi Véro Mangoyi, le oyo a remis le boulot Zengele, chaque vendredi, Azana mon para. Adana mon para chaque vendredi boye ana bouluma nzengene okuta lomna to na sapi ya Véro Mangoyi ninge zalaka to na ba kezo ninge zalaka ya jinga opusana botala bango bomona bango na okota katala bango botala ba ninge zalaka Véro Mangoyi boni makila ba kitoko makasi la mini moto na nzambe umela. Merci beaucoup Phineas Mangoyi makila ba champion boni. Ouais, ça va bien, Mosakoli la mine, poto na poto. Oumela. Babi na genon la maman, Babi, Véro Mangoyi. Oyeli biso lo moko ya sika na Paris ninga yo Véro Mangoyi. Akangi pate, Véro Mangoyi sa biso za nino kangi pate. Ya ba système matinée bilengi chaque vendredi, chaque samedi. Véro Mangoyi chez lui manzengele. Ezo yinda na nenga mukete, Babi ba frère chéri ya poto. Après à poto na minute yo bakezaka moko so lokuta bala poto a bien basi a bien mibala kitoko oyo lokola la mine osakoli poto la poto lokuta ngo na niveau mazengere chez Véro Mangoyi Babi ambiance ezawa matine bilengi Babi ezoyinda na badani bazoyindisa wa Nicole Fangu bazoyindisa basa kitoko ya Paris. Comme la vie Paris, yaga moko chaque vendredi, chaque samedi, toza libuluma zengele, matine bilengi avec pour manidolo mo para. Na minute yo, garçon akandi Paris. Garçon zo bilisa mama. Abi besa sika kumani to ningisa oya to ningisa ko balobi na minute yo bageza moko opeli kufio longwe no mama za mbongo te na zaka na batu na mbongo na zaka na ngote mais batu vraiment na zaka bango pele aibe bio ikufi. Merci pour Albert bio tingil Phineas Mangoyi boni nzo. Ouais, ça va tranquille hein, ça va. Bébé que batwa talo babi Phineas Mangoyi azongili. Non, ngala makila ba champion avidaraté si mokolo akokufa. Donc mikolo jedara moko balobi vendredi samedi tomona na biso tu awawa na libulu manzengele et pas bien na zet makiadi mo para mtado tamuzaje signé Véro Mangoyi ndeka etambola kwa. Waza na besoin ka musique a bien amona ma frère chérie amona bilamba solo tomona na vendredi samedi ndeka etambola matinée bilengi kwa la mine. Yo yebika matinée bilengi Phineas Mangoyi bazotala yo bat bangonaki image moko boye lekaki na feti image yango elekaki bandeko na ngai keli katenda mais bat bamoni mpena Véro Mangoyi Phineas Mangoyi guerre ya te fois te contre nikesi bayaka mais ezalaki nini bon toza bafamille toza bafrère okomprendre ezaka babiloko oyo eyaka ya dekonaki mwa moke ya moni ya tozosaki na nzela mais à part ça ya pas de problème comme eza te nga aza makila bachampion comprendre na makila bachampion nela bango accessoire na bango bilamba po bilamba il faut porter un plus banakataka bilamba accessoire ezalaki te toyeli bango ke no parisien ya bien ça perd à bien faire un accessoire comme montre eda ivi qui ta 10 000 euros faire ba couronne eli bango couronne na bango bilamba on comprendre mikolo tana Versace ya mutu mwindo ada mundele me basala ya mutu mwindo tozana ba accessoire na bango bilamba za mabeten ezalaka kaka toto corriger ka gene ndenge tambla ka guerre bilamba voilà mais à part ça na bo moto boy problème ça tozana problème te toi famille voilà na bo moto boy toi ta famille mais ba moni que bofinganaki entre ya kolata musino te yo mpe kolata yoji te bon yoji na olata yango mpo eza ya ye te mtasala yango eza ye te
ye alobaki akolata moshino te aolata yango un jour po aboyaka mpe aolata Versace te lelo nalatisi yango aboyaka biso banda kolata Versace baofinga biso babika wana babilamba baitalie biso Japon mais lelo bazongi na je lelo te lobi ta olata nango papa bafinga couturier te olata kaka ofinga ondeni okompane ofinga ngo te inga lataka tu biso olataka tu oyo est impérial nalati impérial nakolata mpe Zara te sapota Versace mais mobimbo est impérial tolataka tu oyo eza dita oyo eza 18 carats linete oyo eza dita Weda dita, et a 18 carats, et à 1400 €, accessoires kaka. Weda dita, et a or 18 carats. Tu es un accessoire dans ma bilamba, au bout de mon là, accessoire dans bilamba. Donc, comment là, tu as accessoire dans les bilamba na cher? Vous comprenez? La bonne sanité, Bami Salangai, Otto Salarana Bango, Cyril Kina Gimbangu, 3 fois bonne vacances. Kimbangu Anakin a donc contrôlé Kina, Benito Akangi Kini, 3 fois KO, Mayabu, Karabanki, Iolo Efo Perso et Landry Mabele, dégagé Tambolagua, Joga Sanji Tour Eiffel, Adelar Menga, Hero Million, beaucoup d'Apongo, donc tout ensemble, quoi, pour la mine. Voilà, maintenant je suis à Souko au lobby. Message à Souko que vendredi, samedi, tout le Awawa, va play. Bon, matinée bilenge banara 20h et si la 2h du matin, moi je comme à 3h. Donc tout le monde en avant, awawa, nega etambola qu'on a libulu mantengele pas venir à cette makiadi. Il a bien signé Véro Mangoyi, Nabourman Idolo mon parapara. Merci wana yaki makila ba champion freelance Mangoyi, omega kututé. Merci beaucoup. Merci l'ami. Voilà tozongina maman la biso balobi makila ma champion Véro Mangoyi makila ba champion. Véro Mangoyi bato bamoni osika boto bamoni osiliki na festi Nikes alata bilamba batongisa alata bilamba batongisaka yo beno ya nini susu na Nikes yenga na mama na sika na ngate me abunga inzela yazo ba problème na mutu afisi na otanga mpe komba mutu yango te mutu aliboso abenga Véro oyebi ke Véro azalaka nani mwa mobali ya solo asalaka na baya basi te ntango komo tusho swana na baya basi yango moko boye mwa méchant ezalika basola ye me elo tempo biso ozakaka moninga nga na Véro Mangoyi nazalaka na mbongo te nazalaka na bato ebele alors so oyo meka nga okutana nga nakola na ngola naya poto nga naya poto mobali abengisanga na poto nasoma ndako mpo bamosusu bakomprenaka te nasoma ndako afanya na poto donc na poto nasalaka fi na nga na bana nanga na mobali na ngai alors nalingaka mutu arespecte nga banga mobali na nga so mange mobali na nga nga monaka maîtresse na oya. Merci beaucoup. Maintenant j'ai su qu'on peut s'anini. On a pas de tout. Pas un agolia na Paris comme la Paris. Maintenant j'ai su. Ah batu nyonso oya kataka Véro Mangoyi muta batu zanga mbongo zala na batu nga Véro Mangoyi nazala ba Dani Tsunami frère chéri nazala ba Nicole Vangu nazala ba Nadine Yano Masa Pembe nazala ba Kushiti Teka Magali Talo Masa Pembe Véro Mangoyi mama batu te nazala pe na ba Deborah Deker Véro Mangoyi moninga ya Kabibi mwamba mwasa bio babi lobi awe ezalaki ya koyinda la mine faloya na vendredi oyo ozala awa omona bilengi ndenge eza po Fredi Tapa aconfirme Jaiti Tapa aconfirme mama la motema Sirikina umela kwa mresho na Kishasa bana bino toujours continuer toujours babi bato benga kolia komela chez Véro Mangoyi na patin tozala banoko mibale awa bakuta pembeni na ngai nakuta pembeni na bango bomona bango. Bonsoir papa. Bonsoir. Boni nzoto. Kimia. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ngana lingaka mena mingi bato bazotala yo moko beno présenter na autorité beno bazotala yo na ba obayebi na ba obayebi. Everybody là, le monument de la liberté, Tangan Kombouame, l'ange de la mode, le plume d'or. Voilà, merci beaucoup. Nous avons présenté. Ici, Yannick Okenj, révélation de l'année. Nous avons Nasafi à Véro Mangoyi, Makilaba champion. Nasafo et Kangi Paris, Namo Parapara. Mais nous allons voir Goloba.
bomoni makambo eza na bafamille bon ntango tobandaki bazalaki te me bango ebele mais nakobenga bato ebele baeya na soirée oyo vendredi samedi en tout cas boya pour se retrouver quoi ta neti ngai nazalaka wa oya pale na ngai yo bena awa ngai nazalaka po pale na ngai soki ate na okende de vraiment ngoi moi ça makila ba champion donc pale na ngai donc baya tu baya o abetaka ne bien soki abetaka ne bien abanga na ete mo para ekesala bien. Merci beaucoup. Ndeko na nga bazotala yo bamuno na safa Véro Mangoyi mais ça nous a yango pour ça balle tout dans le monde entier surtout Paris. Message kana oloba tous les bans à Paris ba jeune à bien ba vrai chéri oya nina bino moko donc toya chaque vendredi na chaque samedi au monde kota calme oye to sengi tous les parisiens oya ba jeune ya bien o ba sola bien bayaga. Voilà, merci beaucoup. Donc ba nous va comprendre mais finalement Mangoyi na yo moko clôturer pour le bac d'Aoso clôturer mais comme dans Batoubaye mais ça nous le association. Bon bah dans Playboy à Paris. Bateau mono Yannick aucun jour free badila. Vous comprenez? Babi on a besoin de play tout à Paris chaque vendredi samedi. Tout le monde na awa na libuluman zengele pas cette makiadi. Véro Mangoyi signé pour Manidolo mo para. Droit d'entrée à 5 €, droit d'entrée mais droit à consommation. Na 5 € on consommer na kati. Donc tout le monde a tous les vendredis samedi matinée bilingue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà tout ce qui va passer bienvenue au maman Véro, bienvenue au maman Véro mère double. Ninga zalara toujours babito ngosa la sol na yo luka bienvenue au maman Véro. Okomona na botani TV na nga tojongo nda imene balobi mutambo nga muninga na tojongo nda imene ya ba imene parce mote na mbara kuza masodo le meilleur pour faire bena nga salon pour la midi aron bitoka muté mama Bujita na botani te ndenge zala kaka balobi gode kimani ba gode sangos club akata kasuki na besi mote ba le meilleur réalisateur ya jingle la taille magique de Paris, c'est Yaya Jingle. C'était un mortal, mais ça m'a mis mbote na Curtis Mayele, na pesi mbote na mide la taille magique, mide la taille magique, ya balobi fo chéri, sogo kei pena, place moro boromo na ye balobi fo chéri, na pesi mbote na cordon, dona cordon. Bala tu apoto la poto balobi to zongi to la muki, avec Jingle la poto. Cordon na biso awa Curtis Mayele na kata poto na kata kit cordon c'est donnant match qui te remonte avec tout le monde balinga nga on va faire na ngai pour te donner la prochaine numéro ciao www.potonapoto